sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini eboleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Tour du monde. Edino image. Panza sango bilili. Yekola koloba vérité mama Bambo makiadi Franco lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino zabolo edongolo miso Bokoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi dit le tour du monde? Bakoli moi. Voilà, bon au monde entier, tous continuer car on a baki la balance, on a balancé kaka. Tina li foboka ndeboyebi, c'est pas encore fini hein. Restez branchés, je suis toujours avec vous. Magui la balançoire, mettre tu en bombo, à gagner. To lia peut-être nga na lia na ngate mettre tu en bombo, na lia na ngate. O tu ko gagner, j'ai rien mangé en fait. Ça va? Ouais, ça va. La santé. La balançoire, santé ne au monde, plus que libende quoi. Ah, Belinda, elle m'a dit, toi si tu fais partie des organisateurs, bah, tu vas organiser salle Oyo. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai parce que au moins salle nous sommes on est dans branche branche à musique ezali, branche ya masangayali, branche ya sécurité ezali. Le but c'est que tu as une branche Oyo ya sécurité lingolo en fait donc même outil na lola so ya ozana à l'aise donc pour na wana ndepsi to zali ko sécuriser bino oya bande ko tout ça ngo na branche wana. Est-ce que tu as moi dit par rapport à l'univers des artistes? Est-ce que dans le monde entier ceux qui baillent à baza dessus tu ozo ko assurer bango nini ndetibino bosa ba sécurité? Non mais écoute ko assurer que tout est pas assurance c'est déjà zaka ndeto lo baba yebi partout au les cas bayebi mais pour l'instant Paris, Londres, Allemagne, États-Unis, donc base comme dans l'univers. Donc ce que tambour na Paris comme na été vendredi, samedi, dimanche. Donc ce que na no comme na Paris. De pouvoir ni mayo au yaki Paris. Il faut les cas dans l'univers. Et puis vendredi, samedi, tout ça na c'est les genoux. Donc voilà na compte ma belé na cadre ya changu na pour te défendre bango baza côté ya yembela ngai surtout côté ba boro. Donc à ça va peine vendredi samedi dimanche parce que tu kalika na ye banda fait beaucoup la kufa bakuta na kina quelque part ningi mo autour bawa donc yem tazo sala sko yenda zo yemba yesiko ba misu ba mi ba yemba ka ba me yazo yemba ye. Donc tout ça va pour na bino do bana Paris bana Londres bana Allemagne bana partout dans le monde entier. Tout ça équipe eza soudé ya ko sakana tetala ka biso au monde États-Unis ti elo ils aura armement ba sala ka armement. Ata botumboli bango te basala ka mindoki ata botumboli te bazaka na ba char de combat ata donc elingolo ba donc peu importe ningo goyela okuta guto goyela okuta baza déjà préka ningi toza na univers donc ningo bas donc ningo olingela kaka maître toi moi je te coupe pas la parole bon asirab c'est déjà trop mais tout monde ba place mususu mono kebwe ba couple ba ina ayeta musuna moi c'est musuna mobile ni bitumbe bimi marambe belé mais wana biso toza quitté sur le bibi nesika biso tozali botela ka sou bien est-ce que biso to lokwa bobama makabi tumbala mboko donc na iso muso tozawa déjà équipe eza solide ba maître Mousse bazali awa omona ba drapeau blanc bali awa omona yemo Cédric malgré na cadre masolo mais azo faire partir pe na kata ya noyo donc na ebisio bale katanga bali awa donc le collection awa to sali une base moko lingolo ba ya discipline mon côté et lingo ba toza plus de 9 disciplines to sangisi posi comme ça que nokuta kaka omona o ba karatéka mbala mona côté mso kuta ba boxeur kuta ba judo ba biso ko to sangisi ba style belé pour soko ye to répondre ndenge yo ko kanisela donc en tout cas ba tout a eza place moko classe ya danger. Maître tu un moment je te coupe pas la parole, dernière question. Ça m'a déjà arrivé une fois par exemple mutu moko aye aina mbongo faux
L'aime soit plus même 100 € à faux, tout 50 € à faux. Bon ça ni bon bétaillé, bon benganaye, vous allez faire quoi en fait? Non mais c'est quoi na c'est pas trop parce que ah le gros les univers Belinda zo qui ba disposition sur ba so mina machine les détecter ba mbongo de bo sambo do boya na niveau to qui pelé mon nation que technologie to komi na ngom mais ko to tele machine na ndebo zo kanzate liboso to vai na biso kaka boye nga vai na ngabo ale katanga za na point to lo ba kuté to finika buto boye mo mon makambe sala mais le to changer technologie mabe do ngolo ba na Paris tout ça awa na univers awa donc pour l'instant penda bolu kabiso sous partout te tambola ndongo lingi banda tongo tipo quoi c'est comme à 18h ti lobi na tongo toza musique ya niveau 0 protection ezali ba musicien o bazaka na poto nyonso olande de selo na utoloba do ba musicien nyonso bazaka na poto ba na droit ya kobeta musique awa na poto univers eza ouvert pour na bango ba ya kobeta musique partout awa on a Londres on a Allemagne on a États-Unis yakao awa kobeta soko zalaka na poto okobeta donc awa tout eza déjà beto so zongsi makamoto garantie makamnyoso OK alors soir yango te yango mon vieux mot de la fin alors bon mbote mi kana ba nyuso Hollande image oyo partout dans le monde mettre churambo malemba table na tozawa na univers donc ba ngolo ba sportif nyuso to bazana Paris à différentes disciplines place na bino yango fubo yaka boyaka na ba mère atoko boya ko misa mère côté musume awa yaka na epena et puis chose grave nango soko ina univers ozaka sportif oye Belinda do apesika motion de masanga de ngo soko ozaka sportif ya vrai boya ko te ndunda ba tembelete sportif ya solo soko ko yena motion oza déjà ba pesio déjà ofele donc oza na masanga no omen oza déjà na ba offert déjà madame a déjà offert déjà donc masanga ezali bosco na Londres na Allemagne bino nyonso ba sportif ba na monde entier ezabo soko yeka na univers a oyena madame na yo madame Asameli. Donc, si j'ai bien compris, il n'y aura pas droit d'entrée. Hein? Droit d'entrée, Zali, ma camion, Zali, mais sportif, kaka, ba onyo, so baza na monde entier. Soko yeka awa Belinda offre moko ba mama ka ba nomela. Ba papa bo sombi. Soki champagne eza desa ko somba desa madame Amélie. Donc côté on a kutu do boya na donc bata modèle nyo surtout avec Muke Katanga. Muke Katanga, jeune wana éviter venanga seske molenga tozana bino awa. Awa ne mambe ya lido boza na bino ba ebisi bino déjà ba sportif awa eska to kutana rendez-vous des stars comme moko awa ils ont na Romeville na côté remoke no donc na lobby boza na bino à côté sécurité kutulala no pongi donc ata soyi ba obwa kela yote donc ata yena portable tili kolo na mutubo ozonga na ndako donc ata yena mbongo bimisi boy ozonga na ndako tuna dino image ya bien donc côté on a de to kala masolo côté mina ke so Hollande. Merci beaucoup, c'est gentil. Babi, mon peut mettre Cédric Yoka. On a adresse na opé sananga babi 80. Belinda, tu m'avais envoyé l'adresse, mais là tout à l'heure c'est les unes m'a dit c'est rue. Moi j'ai vu sur l'adresse c'est marqué 92 avenue du Docteur Parent 93 230 Romainville. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Voilà, maître Cédric Yoka, faut oya, OP, c'est la kakatala rabino pour organiser ma cambo. Merci beaucoup à toi, maître Choua. Merci. Yo na kozone émission de on dit ko gagner na lepelo côté. Petit na ngane ngozana déjà au CP. Zela inatiki on kuna nazo zela na kozwa yo. Babi maître Choua, maître Cédric Yoka, faut aya AP, c'est la taka yemo faut à finaliser. Mon thème Belinda microcosme. Didier Masuki, Mobala Mande Fapembe, je te salue à passant. Maître Cédric Yoka. Ouais. Yon dozo finaliser, puis nous clôturer. Bozo assurer nini ban à Paris, baya baoza dessus te, peut si bango adresse. Donc, mais assurer na batunion sur ban à Paris, ban à monde entier, ban à tout Europe, ba vie, ba master, ba maman, ba papa, ba tutu. Boya ebele donc mutu moto aza dessus donc adresse à Moron à Paris à 92 rue des Docteurs Parents 93 230 na Romainville. Donc ce boyer a boza dessus te na sécurité donc ils mettent tout azawana na ba petit na yetu ba mettre à lekatanga lokolo boko bangamoko va mettre pagui, va mettre botambo, va mettre drapeau blanc, va mettre cheval blanc donc bah tout bazana pour la sécurité na bino quoi. Et puis sans oublier bah VP sous bazana parce que ils aura place union sur les cambezara il faut pas micro bazara pour l'organisation. Il y a mon vieux Moké Katanga il est là. Il me chargé à Makambutu organisation. Il y a aussi mon vieux CSK Molenga il est là donc c'est ça quoi donc
salaire à moko ils appellent pour un événement ou ça peut être pour les mariages mariage ou quoi y a que notre naissance mariage tu vois anniversaire puis marambutu donc après c'est l'horaire vendredi tu as lancé les îles mec d'ici quoi donc il est mort après samedi ils appellent un artiste après dimanche sikoyo ils allaient au moment où c'est les îles dans le bête en muscolo acoustique nous allons à Moïti 23h après Tokati quoi donc vraiment on a bien eu batunyo so basi mibali ba master ba vie ba papa ba maman mututu aya mutu moto za desi quoi donc na souhaité peka ba mboti na ngai ba bonne chance na masa na ngai ne katanga ba victoire déjà na kombo ko bunda quoi donc masa na ngai tout ba tout vu na ngai tout ramboma donc Maître Sidiki Yoka, je te coupe pas la parole. Depuis tout à l'heure, Nayambi va te belé, mais j'aimerais bien poser la question sur ça. Non, basé sur ça. Ils m'ont rien dit sur droit d'entrée. Donc droit d'entrée, Zate, Buntoya Koti Neka Bongo, au foot et l'eau na porte à Koti. Non, Yuebi Kaka, Moni. Et l'eau soya bien. Et l'eau soya ça bien. Et ça la rate moi et les moments ça la parce que ils ont le rôle à tout le monde qui regarde non il faut se ligner tant c'est soulager il faut moi 50 centimes ce qu'on a combien botine de you boss côté là ce que l'eau a quitté au pénable au salon à Paris parce qu'ils ont raté et l'eau union ceux à Paris ah ouais tu coûtes à Rageno et tant c'est l'eau au mot et ils ont monté à ça là déjà mais où est l'eau au salon on a posé na bisu ba congolais na posé na bisu ba africain c'est parce que c'est pour des artistes quoi et après on a des artistes donc droit d'entrée quand des à la ramazibal à 10 euros ça va 10 euros na yo koti tango kochwana au kutana katango mona donc bibi chazawana belinda mangwata zawana motema nanga au kuta natasha zawana na mère na biche moso azana motema visesquin donc accueil pena bien et puis sans oublier les sous il faut que à partir il y a 7h du matin tout est fermé. Non, tout est fermé parce qu'à partir de 7h du matin tu as un after. Donc à partir de 6h kaka. 6h after qui n'a pas tina ba midi, un DJ qui toque ba ivoirien ou ba ebié ayaka awa donc ouais. Ce pays qui note au Kenda igande zalaka et c'est qui note na ba tongo au lieu moi soupe mo bien au lieu moi lousa ba ivoirien au lieu moi ba ivoirien quoi. Oui. Bah servir yo aux avena bien accueillir quoi donc ya pena bongo mais na bengi sika batu nyonso batu tout quoi donc elo eza biso eza ngai ya yo ya biso nyonso quoi donc jeune nyonso o se respectera comprendre mutu nyonso se respectera ba mettre tout donc tous les sports au maître au sportif nyonso bave nyonso batu nyonso donc boya ebele vraiment mutumota za défi quoi donc ça la rare. Merci beaucoup maître Cédric Yoka mot de la fin. Ouais pour la mot de la fin nanga na repesara mbote non ya liboso na yemoro les mecs d'ici c'est les îles les remplaçants valables ya Papa Wemba parce que Moni et le moment où ils n'avaient pas un musicien. Mais c'est quoi faire? Aucun n'aura un succès, mais on force pas la nature. Ouais, la bonne musique, parce que les musiques ils sont agréables à l'oreille. Je suis cool. Il y a un musicien mon corps. Il y a un bête au pénal qui note. Papa Wimbo, moi je suis pas là pour vous les musiciens, tu vois, je suis pas là. Na solara bien na mutu tu comprends mais nazo loba oyo voilà quoi ngana hypocrite donc c'est les ino azabena musicien oyo opena azo ceux qui venaient azo yemba okangi misu. Papa donc il fait la fierté de la musique africaine congolaise. De la musique africaine quoi donc quand Papa Wemba yo wana c'est les ino
na pesimbote na ba artiste mususu Emile ya pazalaka wa répétaka wa je crois bien bo mona esima mikolo ma ba affiche na robeta awa ba artiste tout quoi donc Emile Aza les 17 les 17 je crois Emile Aza wa so juivier ve moke katanga na sira groupe so ba horaire ba musicien baza wa robeta ske il t'a chargé makambo wana et puis na pesimbote na ba tutu ba journaliste na biso ya poto wa banini donc yo baza ba internationaux quoi toi na do yo donc bambote ya trop toi na ba Nel Kaba Fossé toi bambote ya trop donc toi na ba vie na biso ba vie Jean Katuso donc bambote ya trop na yo moko na vie na biso et dit nos images quoi donc ça va quoi pesi mbote na bosanité pesi mbote na Wesley Presley wana ba jimon na pesimbote na bébé Zabouba pesimbote na bébé Kinaya yende pena banini dans la fille à papa imtasuki sa pena pesimbote na motema ya maître Seda quoi nani quoi Belinda microcosme na batare ngafuna kino ekolo na maître Chura mama passa de bambote ya trop quoi donc maître Pagui maître Drapeau Blanc maître Botamba Seda Bengue cheval blanc donc maître Scorpion Angola Chege Marginal CD Alamba c'est tirenzem bativé ba 12 de baya ya tout bambote ya trop na linga abino nyoso ba bois kité ba linga abino ka que ça azouate comprendre ba Nadine Mbokoso ba Fifi Mbokoso ba Street Polo bambote na bino tout bino nyoso donc il a surtout zala ton route na biso nyonso ra awa mbote ya trop lisusu na masalanga moro Expedi Maonda les guerriers yé moro Expedi Maonda donc papa na prince bambote ya trop na yo masalanga wana penaza ya kati ya palin quoi donc les guerriers donc il a pe simbote na maître Toxique Nyama Solo maître Timbo Mazara maître Fabina maître Muzelo Koloboko, maître Jagger Moulinda, donc maître Zambota, donc Bambote ya trop na bino tout quoi. Na yemoro l'international maître Chura Mboma, Chura Mboma pena roi donc pena ya palais roi maître Chubuchanga na Luanda, donc Bambote ya trop quoi. Merci beaucoup. Voilà, je vais clôturer Magui la balançoire. Nandenge Penza. Merci mon vieux. Babi toujours mon vieux. Tinali Forbon. Magui la balançoire n'a pas clôturé. Nangalo Bakake. Boya tous les vendredis, samedi, dimanche. Vendredi de 20h à 6h. Samedi pareil, hein? Dimanche de 14h à 22h. Venez nombreux, on va fêter, on va nous divertir. Avec les mecs d'ici, hein, c'est les îles, tous les musiciens nos bolinga, rabas, nos bolinga, boyoka, boyoka, de 20h à 6h du matin. Samedi de 20h à 6h du matin. Dimanche, les arapes na bango, babi boyate. Sans oublier, le 22 octobre, c'est les îles chante Papa Wemba. Donc invitez bino nyon so boya nombreux le 22 octobre, c'est les îles chante Papa Wemba. Les 17 peut aimer l'alias au bêta à poussana to vanda wenge musique. Les 17 dans le monde entier, boya aimer l'alias à Robeta. Le monde entier, où est la place Nabino, boya to sepela, boya to divertir dans baka. Français mon boulot vous comprendre kaka. C'est les innocents Papa Wemba, invité spécial, c'est le Scram, le 22 octobre. Et n'oubliez pas, mon anniversaire, c'est le 21 octobre et le 22, ça sera, c'est les innocents Papa Wemba. Je salue tout le monde. Babi Mouké, Katanga, Bambote Belé à toi. J'espère que Ekokende bien, et Bandit déjà bien. Pourquoi pas à toi, Maître Seda Yoka, Babi Fubo Zala Kaka. Pourquoi pas Balobi c'est ce qu'un mon vieux. Faut payer aux alazalaka pour ceux qui binotent magila baso ngata makulate na bibo mesana benga nga balanchou. Je te salue ma soeur à passant Judith Sebo maman na Souleymane et Aïcha ma maman chérie Lina Mupala botama mongo okelengi tina makila tina lifobo Belinda microcosme. Je te salue aussi. Merci beaucoup. Et dis nos images derrière la caméra. À bientôt. La balance au micro benga la Mon body space, y'a Patrick Marois Venki. Mon body space, y'a Marois Venki. Major Bissadini.
baby aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Leon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Leon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Vril Leon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vero mango iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne koma kitoko na bakini po nga vama bakarton ekendaka kaka awa babili ya ndambu tina ndambu vero mango ya liaka ndambu atindaka ndambu so ekendeke na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Vril Leon numéro 25 bala poto boya bo umela so boyi ete fedi bo umela te aibebi aikufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Vril Leon numéro 25 umela edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond